Jacques Pambo azali pasteur na kati ya communauté ACK. Papa nanga molimo c'est l'évêque Pascal Mukuna. Nazali pour représenter évêque Mukuna na Congo Brazzaville. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. Message clé dans la Nzamba pesanga ici la délivrance. My soul longs for you, forever and ever, yes. This heart beats for you, as the deer pants for water, so my soul longs for you, forever and ever, yes. This heart beats for you. Mingi ce soir na Congo Brazzaville pour la commune l'espace il y a 2 ans Moussali a blessé la vie vraiment vous allez encourager passer Jacques pour féliciter Asali Moussali mon ami donc nous avons même église les églises il y a 2 ans. Mais les autres, l'église, il y a 10 ans, il y a 12 ans, 15 ans. Donc, toujours quand Nzamba Pambo Leming, à Union Soissali. Moussala, papa Nanga Jacques Pambo Asali, et Moussala Moko Mounene Makasi. Tant on a eu, on a visité Moussala, il y a ACK Ebina. Donc, dans 2 ans et 6 mois, en tout cas, nandenge ya koflater papa Jacques te nazoloba ete nzambe ya papa na biso évêque Mukuna apambola ye mpona nini parce que oyo papa Jacques Pambo asali eza likambo ya volonté donc nazali na esengo makasi komona niveau asaleli mosala en tout cas nzambe apambola ye.